Aussi TV. Kuna tomona ba théâtre, ba émission, ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rosi News TV. À Kinshasa, lokola nazali moto na botami na Kinshasa. Priorité elingi ezali boso no propriété ya ville. Propriété wana ezali propriété que ya pesa kupu kata te. Engagé d'abord des cantonniers, les jeunes garçons qui triment dans la rue. Ozwa bango nyonso tout ko recycler bango ba koma ba cantonnier parce que ezala bana bano basisi ba classe. Batangi na ba université, basisi ba humanité, basalaka rien, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pesa bango service public. Na kati ya service public basali payer rémunéré à chaque fin du mois. Il faut service hygiène ezala. Na ba mande nango. L'État ça a besoin en bon côté. Soki. Elengi ya Kinshasa ezalaki pe ba espace vert. Banzete le long ya boulevard, pe eucalyptus na quartier Njili, topé na Mongafula. Bref, Kinshasa moko ordonné, pe discipliné. Soki ozalaki gouverneur ya ville de Kinshasa. Priorité na yo elingaki ezala nini? Lelo soki na zalaki gouverneur ya ville de Kinshasa. Projet na ngai, ba projet za ebele o izangaka te ya liboso ekekwa kozala projet ya ba panneau de signalisation ya ba avenue ya ba rue ya ba kokabola commune, donc entre commune mususu na commune mususu. Soki nazali gouverneur c'est que nana kamata nana songisa tant que tu na taba flamand. Na osala tout dans une ville qui s'est content de dire quoi ba flamand et puis en plus de ça étant gouverneur il faut la créer ba entité moko pour la sécurité ya bana Kinshasa. On attend à Léo tu ba bien que tant de autant ma ville à Kinshasa tu ba qui aux na bana ba ka mineur ba to tina bango na ba na limité mais les biloko na ezara suta lo faut que ça biloko na kala biloko tant belge tika biso na yango. Il faut le soir à 18h. Moi, la mokota moké à Rosa sur Banda. Soki lelo na komaki gouverneur ya ville ya Kinshasa, priorité na numéro 1 ezali pona zwa mbongo. Makambo nyonso ya ba mabulu ya balabala na Kinshasa esila, c'est-à-dire mbongo oyo batiki na parking na maboko ya ba personnel ekozali sute, mbongo wana nyonso na ko canaliser yango epai na ngana hôtel de ville, na ko engager bato hôtel de ville. Bakufuta bango salaire lokola bato ya l'état bazwaka. Donc au lieu ndenge bazana ba parking ba travailler pour na ba individu. Donc non. Donc bako travailler pour na hôtel de ville. Mongo na tango ko ya hôtel de ville, ne mongo na ko permettre que hôtel de ville asala misala ya balabala nyonso ebebi. Po ezeba mbongo moko colossal ebele mbongo wana. Si nazala gouverneur ya ville oyo. Ngana hôtel selon environnement. Au l'environnement, température nano ya Kinshasa eza mabe. Ya omoni imer ya bakinois à l'époque ezalaki bien par rapport na ndenge komi lelo oyo. Donc banzete ezate na ville, banzete ezalaka na ba boulevard bakata banzete, climat komi très vraiment chaud. Yango soki nga nazalaki gouverneur eloko liboso ndenge na sala nalo nano banzete. Deuxième problème eza problème à l'eau potable. Mai tozomela na kala à l'époque. Mais ils ont bimi na tuyau avec bimo senti que solachlore. Mais ils ont senti solachlore. N'habité à l'époque bateau bakola na Kisasa. Lelo ba solaki se bimaraté. Au moins lelo mai ko même barui ko mana pompe. Ngai soki nazalaki gouverneur la ville ya Kinshasa. Eloko liboso na yena attaquer directement pour na sali na bokonzi. Ya ko attaquer directement vie sociale ya ville ya Kinshasa. Na vie sociale to kota la hausse de prix. Oyo mutozo matsamba la mungi na tongo amatisi prix na lolenge na ye na okokene na Kasavubu prix ya rame ya Thomson eza soki 60 000 okena nsele eza 70 000
ok na maluku eza 80 000 donc prix eza changé commune par commune mais en tant que gouverneur nakotake directement vie sociale ya peuple na ngai ngai gouverneur mentalité d'abord ya bakinois il faut échanger on ne peut pas continuer comme ça vu les eaux comme de plus en plus sales pour mentalité de commune yango te